Aden ezate. Aden. Mais bon, c'est une test Aden. Ezate. On va confirmer. Bageluka. Balukavier. Wana le Garokit. Nani? Wana le Garokit. Bagelukavier. Viens ta molitro en Afrique. Bon, on va bien fallir aux autres, on va pas vivre. Yosu mata fallia sawana. Somuni Marco si totali falli. Attention. Otali Jaden. Otali obisu mikolo so koli makasi. Nani? Vicenzo. Ota basket. Ota basket. Otali bomunika mignon. Tala. Wana le Garokit. Ve Damien na ebisa kiyo. Wana bana. 23 banana ba mikolo bongo ba mikola presa fali. Ala mikolo bongo mikola presa fali. Ota bilongiana te. Tuta mwindu wana. Mikola presa fali. O wana musu mukolo. Na motelo. Nga Monica ya Ruki. Nga Monica ya Ruki. Ya Jaden te. Na mona tati. Ata très Fali, tu es père de mes enfants. Tu me connais bien, moi aussi je te connais bien. On a souffert à Cotonou jusqu'à... C'est pas moi qui te compagne, tu vas dans ton pas pour payer mes friandises pour aller au Congo à Kinshasa. Je sais bien que tu connais. C'est 3 jumeaux, c'est triplé. Un mois, il reste 2. Jusqu'à 23 ans maintenant, les enfants ont 23 ans. Comment je vis avec les enfants, tu ne savais pas. Ata fali yako bilonyo yo bangote wala bana vie on doit pas confirmer que bana vie Damien aziwa soki baziwa aluka nzuka ayaki ana ndako avi na so ba rumbu ayelenga ba photo o camarade moko boye ayaki azaka na chwapa kasa ite ayaki pa na nga ala nga fe Damien pekisa ndio makamona bi kokota na bazie o te o te ba les réseaux sociaux fala tika bana te wana mikolo ku ya fala tu ta photo zo la sa o mikolo la fali Toi le ban habité tabi oté. Mais c'est qui na yo. Tu sala awa kakao. Awa. On bana okala. Abana ke photo ayawa. Ngata le bana. Bana nani? Bana vie. Hôtel ngavo quitté. Janvier. Bon. Tala kunzwa nani? Elonga nani? Hôtel ngana mobile ngane na tala ki yanzo ngana tala. Moko na pinda Roki kakati. Bana vie. Viens t'amolber trop en Afrique. Viens bien carrière en Afrique. Bana 23 ans, oui. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation, production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir à vous. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà na bateau. Tout va vous partager, na bateau va commentaka, na bateau yo ba salara ba remarque, ba reproche, on salara que tout bongisa. Musala comme il faut, ne sarabino toutefois, tout ça on a pour repérer ça. L'information, il y a frais et puis une sauce. Merci déjà à notre invité d'aujourd'hui, là, à notre plateau. J'espère qu'il y a Naki Sinzora et puis aussi na Janvier Bafana, Dio du cercle. Je pense que l'élo de retour. Donc, c'est-à-dire que Babenga trop. Wapi Janvier, Naki Sinzora, Dio et Manka Kibino. On va parler partout biso. Je pense que l'émission est à la partager, commenter, liker partout dans le monde et ça là vraiment bien. Merci déjà Nabato va soutenir Abisso de près de loin. Un grand merci, clin d'œil spécial à Drey Mabaya na Belgique, on a PC Bambote. Merci pour tout, un bon tonton à vraiment très bien. Merci na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal Souvé Yesa Balobi Kuna Tolia Bio comme il faut na Dallas wana na États-Unis restaurant Yolo Ezo et puis aussi na Rosenga na bana Kinshasa ya Congo ya Kolwezi ya Lubumbashi ya Angola, c'est-à-dire que Karine Bionsaka cosmétique déjà na Kinshasa où il y a produits importés. Je pense que un bon temps, ma grande dame, ma femme d'affaires, donc c'est-à-dire que mi bala solo, ba on a solo malasi, ndena roka kisinzora awa, na janvier bafana torozwango, na Karine Bionsaka cosmétique, oyo mi bongo na Matonge précisément na commune na Kalambo. Merci aussi na boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas, JB Kumaluta, ya Maneli na PC Bambote, place à Rolanda Bisso. Merci aussi na Dada Ulungu na Suisse, et pour la benga maman sociale Dada Ulungu, merci pour tout. Et puis aussi na Rodi Dindi swag non stop Rodi Dindi na PC Bambote, place à Rolanda Bisso Sikoyo. Je pense que bateau tout balinga biso film yesu et bandi Sikoyo. Chanter ça derrière la caméra sur aux amis moral nanga. Au fond, on a vu sur ça là, vraiment bien là. J'ai dit déjà bonjour à Kisidora, leader américain. Bon retour au pays aussi. Preza Falizala Mayele Yuda teka Yeswe Falizala Mayele Yuda teka Yeswe Yuda teka Yeswe. Comment on peut écouter on a poto. Hey. Mokili Makam. Et c'est peut ka biso surtout toza mayele et to pesa mayele. Yo pesa la mayele, j'avais za mayele pour Yuda. Ateka Yeswe. Mato to va na bango to ebisute. OK. Donc tout le monde en a bilongi mais tozolia tozomela na mitema. Yuda teka Yeswe. Moni nga preza fali na zana ebinga. Pour présent mayele trop. Atanga abatu. Abi genjo ramuti amabete. OK. Ninga vanjana malgré na kenda kana ngai. Na sala ona ko sala. Bavoutement na joie ayebi ke wana ser nanga ezaki yete concert saison ezaki bavoutement ayebi ke njoro sala nga mabete njoro atila nga te loko na verte njoro olinga bien nanga babanda makambo ya lukanga te nga mona lukai na zoka ya ona zongela cop nanga na zongela masolo nanga na vana cop nanga na sambria kinga bi okeso ya nga na kufa na zakana ba quartier la terre rap kisu ndeni benga ba kerit ba Oza Mandia donc ba rap na osho Oza Mandia eza ndinga mabete okufa pauvre. Et ça, on ndenge ya mabete bakase tu na Congo atoye bani trop de rap ba beta place ici camarade ka production makinde siko na un victime siko déposer ba production l'équipe va rap pas inani qui combien de potes mais pas inani mais ba tout sous on m'a dit pas ça dans votre quartier là on m'a 18 ans Zéro poteau, on m'a 18 ans. Moi, na Kolia. 18 ans. Moi, je suis diplôme, on m'a 18 ans. Ngapi na bote na 18 ans.
na bandika novembre mais pas novembre mais pas une année na que des potos Marseille Lille Nantes mais ba o bana ba quartier atana ba se ba 20 ans yo zo chaka quartier la tête na quartier la tête ah po ya uta kuna ngaza loko na uta na somo ndeba ba mai baza kuna pour ce que vous allez quand nous va souffrir songo souffrir na on va pona on ni na uta ni so na zala kaka so distance na quartier ba ko boy ba kina ba kaka ba te ba ba tira ba mbonda ba kaka ba tutu ba bazaka ba 18 ans ba 15 ans ba nina sena bango ba lela ka fort nulle part tala mko président fallait alors ba ça recrutement bon qu'est-ce qu'il est inda bon qu'est-ce koufi mais recrutement eza souté ba musicien nga ba eto deuxième équipe yangwana ba oui ba warrior au bon orchestre c'était nga c'est bon orchestre comment il fallait on peut ça baninga chance ba ba Messi ba Dybala batuna bapetaka ba aussi bango tout baza ba deuxième équipe ba qui attend la maison mère na ba quartier la bon kende ba robeta donc musique na faux poto musique na faux poto voyage ah ben ba eto ba vendre na deuxième équipe bapetaka Messi ba yemba bien ba hymne national ba yemba danser soka président fallait ba nganga bonjour pesa ba mission l'autre ba autre na ba chance cité kenga mission ba bon chanteur na orchestre va voyager na pesa bango chance ba yemba ben maraba de la reine tabasa la bien deuxième équipe à président OK ba gepé ba poto ba ça peut bien mais tu vas aimer Dubaï ba vie changer Simba mama aimer Dubaï pour étonner ça bon ngana warrior pe warrior OK azaka wana deuxième équipe ba ça un peu musala est très bien deuxième équipe on doit chanter na trois chanteurs à Pamba projet pas président Fali yango na bande na ba no solana na no c'est déjà na ba no sana langa Messi ba Dybala ba Ozil bango tu ba eto banani ba so la wana deuxième équipe est partout deuxième équipe est salaka même à Paris Saint-Germain ba deuxième équipe est salaka ba ça na deuxième équipe ba fandaka ba on est ça longo bien voilà mais avant de continuer na Kisindora janvier bafana bonne santé puis ba bonjour na bato tout ba Rolando Siko pe ba bidio oyo bazela kiango et manka ki batu tellement Kisindora na mikila putu j'avais te tika la Guinée na Kinshasa suka tondo saka musala ndezalaka mais na commande ce trop fier hein na commande trop fier libanga na nepso na commande fier ibakse misusu nzora yesus nepso mikona ko miteti na karto ça so ba muninga na ole kandi na lata kitoka on zo utakipe na so na déjà mona poto yo teke ngara déjà mona poto dada olungu makambo salia na ebiso dada olungu na ebiso ba pumela tamia tina chaussette ti likolo na ebiso ngabenga ka mama social na pesi ba mbote place ça na bosse insulte vienanga Alain hein Tiamuna na biso na Alain Tiamuna les guides na biso na pesi ba mbote place ça va pe atika ngate ton Kisindora bimé moi libana na bosse ya Wili Musheni koda mboka yaya ya Wili Musheni yaya na pesi ka agence na biso pa vient na héritier pour le grand Kissim na château rouge agence César moko place ba kolina nga nyonso yé bilamba na ngai yé atambola te ballon atamboli na ko comprendre na mamu nyonso numéro 1 salaka oui les grands Kissim na biso mamu nyonso numéro 1 si on ba ngo numéro 1 salaka numéro 1 azalaka on ninga ba agence lelo na France wana autour na château rouge vieux pour ma héritier les grands Kissim nga biloko na nyonso lelo lobe komi lelo lobe yeza lelo lobe komi o pa ko ya lelo lobe avion ezokende yaza na ba avion oyo asigna ba contrat asigna na Air France Ethiopian asigna na ASO na Qatar ana nyonso po mutusa ko sala anniversaire lelo mercredi il faut que comme maman héritier pour les grands Kissim héritier pour les grands agence sûr numéro 1 na bango na château rouge te nzoka te poto so alobi boseki ngala wuti poto amoni ba agence so alobi c'est que yé et puis yaza soko za 50 kg bosololi oza na 80 kg bosololi congolais et là on attend mon kamada héritier poma moninga ya Wili Musheni bazana ba lenta muna na les guides ba camarade na bango ba ya Wili Musheni ba eloko bunga ke eloko bunga ke voilà mais Niki Morondez pas otala ouais Nzambe motema selon mon cœur babiye pe o raté makambo te leader américain zo raté makambo Niki Morondez Niki Morondez azab yeka téléphone en Hollande allo pas ça yeka téléphone allo pas ça là
Ana rota. Hollande. Hollande. Kana rota Rotterdam. Niki Tokata ngo rota. Morondese. Otali mo so komisi nzambi. Ngabe yake mo sa. Nga balona kota rota. Kona ketala. Mwenga na Frankie Moura. Nzambe. Frankie Moura na kata président ba congolais tout Frankie Moura. Motema Mwange. Mais il faut que la paix Niki Morondese. Il y a téléphone il y a ka. Il y a téléphone il y a ka. Ozorati Niki Morondese. Na biso kasi lobaka Niki Morondese ozorati. Mwenga ya Frankie Moura na Rotterdam. Na olela Mwenga. Ah bon. Moi ça Frankie Moura. Toujours que Rotterdam. J'avais ballé pour faut Kenya. Téléphone Kenya. OK, Marseille, OK, Lille, OK, Nantes. Et ça le bien poto mo batuni yo. Batuni pe. Poto mo bima batuni ka janvier. Na biso batuni ganga. Batuni ganga. Poto mo ba belé me batuni ganga na biso ana ki to sala mais batuni ganga. So arrête na 30 valises. C'est janvier bena ba rosela e comme il faut la batuni nga. Natikala na ngana to sa musala ana ki me batuni ganga. Et puis dans un élo comme on a besoin de bien surtout réunion. Bato bo surtout to belaka fali. Na ba obazalaka ba wario ba lobelaka e. Pour nga boya fali nga sake pas fali nga mona musala tout ba misala na ozo ba malika na ozo ba tutu o na mona ka alobela bien et puis na sengi bango merci nde ba lobela biso nde ba sala rapport na orchestre na mona film so leke pa bino ko yamba nani André Luzolo la battante ay boloba na za bezo skona o sa structure moko chef Buna chef na binoko. Na ibune boto na pengi ko no chef. Buna yo ko za chef na bando keso. Na bando keso yo zala. Na ibike na zala te na lo. Chef. Kasi boto na bengi chef bo yo lingi yo ko ma chef. Ba duti nga bengi chef. Na ben sa ba petit na ngatu. To va na palais. Te parce que to ba na marketing ya Marseille Nantes. OK. Na Allemagne. Encore yo na musala. Na stratégie. Te tala ka bandai baba ni musala. Sur l'équipe 40 minutes, aux en a 35 minutes ya Marseille na Nantes. Aux en a 35 minutes sur le Belaka Fali. OK. Il y a le Belaka Makamwa Fali au sol minene. OK. Il y a der kotike bantembo. Pour tout ça kana formé 7. OK. Yango nem désobéta. La formé on a bimbalo batutu. Ba yo kanjema bakalos parto Fali lo ba Waemba après tout ça yo comme mai au lit à chocolat ba ko skoma no bana ko. Nzura yo ka ba place a commissaire batu. Voilà. Wa c'est clair ba leli. Ya Gilenga Ntsebe. Tout va mailler tout quand on met la chant. Voilà. Maman Chantal Luka. Je pense que outil tourner na Fali Poupa, au bobeti na ba Lyon, bobeti na ba Bordeaux, na ba Italie par-ci par-là, tourner l'équipe comment dans l'ensemble. Pense na Europe s'il vous plaît. Yo sala ki wana mais affaire ba rideau penzora na lingo expliquer biso ba bi ba concert tout Fali a Betty a Kati ba rideau, a Che ba rideau, yo sala ki wana na ba salle wana mais quand on expliquer biso c'était comment. C'est vrai Fali a Che ba rideau ou ezaka ba tracteur à Fali ne ba en tout cas merci beaucoup. Poto na question mona poto. Yem tazalaki. Ezande soni pona bango. Ngano na mwana rideau te. Yo zalaki. Bato ba bakali banani mutu mota kota salwana. Ah, mutu mota yede on même na kati. Mais loba likambo yo kota ti. OK. Ngala kota ka na ba salle, na ba LDC Arena, na ba Bordeaux. Ngao na kuta kutu. Mponga zami libanda. Na kota concert tout na retard. Okuti déjà batu. Pour na zaka libana na otana ofiba tu metune ba kota ba soma bien. Na mona rideau te. Na mona ka plein à craquer. Lo motomi. Bana wana mike na mona na bana. Babimi. Na ba joba. Ya kilelo. To kwa kilelo ba ten. Ba nikesi chikaya ba nani. Na mona rideau te. Soki ba tu ba rideau. Au moins, on va dire coller ça va VIP. Ah, place ba yuli mouchen bavanda. Place ba yuli mouchen bavanda. Place ba vitre, place ba héritier pour ma bavanda ka. Balen Samuna. Balen Samuna, ba bavanda likolo. Au moins ba vitre ne faut ça na rideau. Trai mabaya. Ba na rideau. Là mususu mutu so mona ana besoin liaba mona été. Asipi moi rideau ta en concert et banda. Là ça pousse le poids là, passe la VIP. Na FC Clarisse Muyemba Ifsenga. Asa malaki. Clarisse Muyemba place ba bavanda na ba Gilenga Sebe. Kuno mona ba petit côté ba petit ba ba direction ba vanda ba maman lia ba qui concert te bango basaka na Paris la Défense. OK. Fali atikala ko tia ba rideau ba lobakate donc c'est que bateau ba ko ba so rêver ba mité ba mabe on abi na tie foin so ko za mobali ko ta na province à France kene ta dijon boka ba kene Strasbourg kene Clément
kota na baboka to ndima yo osakana na kota na ba ami to ndima yo mais comment tu es comment dire ozo manipuler ba artiste congolais omoni kasi monoko elekiti ya to omoni me ba festival to beti misa to wana festival na ba somba billet yo yebe ngoza ko fele te ya fute eza nzoka zala kim tozo apprendre Italie billet Portugal billet bon ba se festival Liège pe billet Liège pe ba somba billet Liège ko bato bali ba somba billet ba 800 euros bato nga na moni bere ba ota fali wana ba somba 800 euros ba somba 500 ezande ba banga fali ya mona kina slogan mona poto ba banga fali banani wana bango nyonso ba banga na ba africain nyonso ba bana robo bango nyonso ba banga fali ya somo ba banga fali ndelo mbalonga na mona Lyon na Bordeaux mama butanga ba uti ba iti ba Islande ba Allemagne minde ba uti na ba docteur yeb sabiso to sala ki te nzo to yeba minde ba uti na ba province et que minde la zone mbala congolais te na filmer ba minde ba zo bango mona ba bien na bango ba étranger malinga fali merci beaucoup et ça te ba motiver na sepeli présent fallait te ki langue na so lingala langue comme lingala comme international o ça dit pas que monde la zo yemba anti zo yemba lingala anti zo yemba Cameroun zo yemba lingala Cameroun zo yemba sali en tout cas yo surtout ba Liban zo yemba lingala 5 eleki tokos na mona Brésil zo yemba lingala ngala mona ka batu plein na moni ni batu plein yo mona rideau te na moni batu plein na mona ka batu plein ba kota te ba yebi pete ya moni ba beta ka ba rena ya ba bébé ba ngonde ba beta ba rena ya ba bébé ba rena ya ba Genève ya ba bébé ba cha ba rideau ba linga ba chela biso donc balinga se racheter et puis kambo on comprendre oh bato balobaka auti na 40 000 places yana kiti non ata to beti stade de France ata to beti stade de Marty to beta pour malte to beta peka barutana ezalaka bon oh to beti siko ya munene mais ça on tende bato baloba te artiste auti likolo akiti na se wana kokita te ba wera na ba jibe ba beta ba martyra ba beta ba concert les affaires to beta na Radisson te oui et place ande elle est placement concert te on to beta concert ba million bozolo bane bo ba wera na ba jibe ba beta pe ba martyra ba beta pe ka ba pullmanat ba beta pe ka ba ninyo ba showbiz ba nini c'était ba ebele ka ba wera na ba jibe ba mission ba titi kolanda bato balobaka baketaka kuna te balobaka kolanda bango te na so ba mission nyonso kongo ba banga fali numéro 1 na bango mais double eza bobanga double eza stade ba beza annulé na ebité eza annulé te eza jamais ba l'état congolais alobi ke stade de martyr eza annulé biso to to robeta kaka biso to robeta bazwa kimbongo na biso bo bandeko na biso ba uti ko kufa omoni bibembe omoni bibembe na tunité pas to yoki mais to monité j'avais osé na réseau pour tout le monde ba famille musu ba oleka au moins na sa kufi na ye te kala di musu aina ina elongo te mona pe sukuna muto akufi kula za vivant yango wana mais tcha batu na bambri tcha batu na mbri en tout cas on senga na l'état congolais so le kambweleki ay bandenge ya ko bandela mbala simeza malamu na muto a louer stade afuti mbongo na ye atie ba pano minene bato auti monda tiene tina batina mulimbi baye baba ani yoka baye mukili mumbezie au na Congo ba mettre corée na samba baye ba waro ba auti ba Ginellier Jasson bibiye na ye batutu ba Dival Rodrigo bazoya rival Rodrigo ba Dival Rodrigo bazoya batutu bazoya ba ba ko bongisa likambo. Non, pas exemple mon gars. Yo connaissez Jeux olympiques aux en France on a tiki. Exemple ceux qui athlètement en coufu bakati Jeux olympiques. Jamais. Ils alade. Les alade. Joueur kuta zo kufa na terrain. Joueur bimisie. Foué. Cameroun. Match beta misu. Ba bimisa est mort. Cameroun a continué match. Ti championnat c'est là. Mais la bateau va reconnaître concert ils annulé s'il faut repasser un message mort clé na ba warrior en tout cas par exemple fallait ça y est ba bomba ba bien na bango ba bomba mututu abomba bien na ye to robeta concert double ça ba banga fali ba vie ba banga fali ba leki ba banga fali ba yaya wana ba banga fali eza ba vie ba yaya na ba leki ba banga histoire fallait otika histoire na musique ya Congo ya double ça o ba vie ba ko sala ngoti ba petit ba ko sala double ça
Double ça. Biso de double ça, fallait en bêta. Double ça. Donc place monter qu'à doubler. Double ça. Qu'à doubler. Double ça. Et ça. Mais date n'est pas rosé là. Est-ce Date que bimakaka toko bêta. Babier ça. Babier ça va tout ça sombe babier. Bato ça babier na ba. Babier sote ka. Kala ka wario mo ka singa. Njora ndana ekine matala zongi. Mama bisa kufane kala. Na osenga nesa patron amundele mama kufi. Pas hôtel à double. Ah, pas hôtel à double. Ah, quoi c'est bien. Mais c'est venu. Excuse, mais c'est venu m'a dit c'est. Beaucoup raté monter surtout. Beaucoup raté monter. C'est la première fois double concert il y a stade. Namon. Et ça là t'es. J'avais très intéressant. Mais c'est dans salam rambo. Habite à double stade. Il y a les bosso. Ba 80 000 ba 120 000. 48 heures. Il y a facilité. Il y a facilité. Et ça facilité dans les émissions de Bafi Babanga. Na ba petit frère bazobanga. Bazobanga makasi bazobanga. Babanga te. Charge à Fali. Numéro 1 ya ba ministère congolais nyonso. Charge. Mais l'invité Nzora, il y a autant de défis surtout au Tingama Likamba ING. Mais tout le monde artiste congolais peut acheter date na ING malgré tout le monde qui balongo liango comme reporter et tout. Na habité mais quand même ba osé. Yo moko mi lobby, on peut se ba réponse, on me sel ba boba betate. ING zate. Ba on ba tchara balongo là. Yo somo na fala tcha longo. Yo mon sa fala tcha longo là. Ba on ba tchara balongo là. Et date na le 16 na Marseille. Le 16 novembre. Tolongo lango jamais totie le 22 na Lille ba président dom na Lille bazozela ba na Lille ba maître Louroué tout Cédric Mandé bouya za na Lille azozela ba Selar Manjolo na Lille Bruxelles za ko ninga na Liège za ko ninga ba tutu ba Rita Vindu tout ba tutu ba démarrer mi tuko ba ya wana ba Jack Melo Mondele tolongola non bachila bino libaya na data ya le 7 décembre fallait me dire libaya zate comment il fait le fatika la modé mais la fallait so fallait que date na fallait créer Vineka fali Vineka fatika nini fatika amobali fa bunda bunda asaba to chema chilo la kenda le la comme l'international le la comme boye mobali bunda mobala luka yo zotikala ka local kaka fallait tia bona landa fata double stade on a créé ma double moko boye ce qui ba festival moko boye mo boye o linga kaka azala kaka pembe na fali kaka on travaillé album ne bima inaperçu suka dynastie et que là inaperçu ça c'est écouter les gars parce que ngala mamisi faire que obisaka album na yo lokola ka fala lo ke ba défense yepena ke ka États-Unis fala suba tika la balobela album na bango ba boma album toi ma obasana beta ça la peut bien tête to solo ba fo ba kena no na marketing là souvent ça sort bon moko ekoki ko beta bateka merci beaucoup donc la vérité on se comprend il y a trop de colonna fallait il y a mon colongo ezala vraiment na stade de France place inde ba carré ba tebelege sila donc yo remarque que faire à l'andara fallait si et mon na déjà ba tout a yebi na kitasa na mbo musala na ye ko diembe la fallait ezarandeye na bongela bon bina fete kenanga na c'est international kenanga on segiri on international mais bon c'est pas fou il nga sangelo ta na bongela ba et possible de diembe na bongela faire nen obijan to banema ngamba francophonie to sabo aïe to sabo yipe akako bisu to sala alpha omega o te yasuki se ko dembela yanga ngene golela yanga lela akele na veme kuna o musala pasa ko dembeleleki amobali ya basimise tous amobali abunda ya biso automati na so Stade de France carrière est-ce que Stade de France n'est pas hollandais d'après Yondo par la défense que tu me bêtaté ba goche bilele ba yebi likamanga zo ngasuna mamnaso ya Stade des Martyrs l'état congolais a ba ko organiser makambo ezalaka bien ezate que soki événement esalamaki mutu mususu azalaki na événement na ye eloko salle de fête ya bavie emamila mutu alobaki yango eba palace mutu alobaki vendredi asala mariage mutu balobaki samedi sikoyo mutu vendredi so babunda ye kuna so bato bakufa ye kuna est ce que etali mutu alobaki
samedi. Jamais. Ozo pas. Yango gote bile ebsanka eloko moko. Nchoro moni Congo ezonga aka sima. Ti le ko ngaba ko na kasati. OK. Akota. Gote bilele. Avec un avion. Quand ozo ya bobiso tebe ke to beta Stade de France. Et to beta double martyr. Yango gote bile la loba. Nchoro moni mboka na biso wana. Ti le tela ko ngeza na kasa. Toujours na kasa. Baninga ba luka formule bien. Ba changer ta ko nga ba changata na boîte. Mais biso zaka na likasa. Zo la sa façon ya ki mutema mabeza. Et puis nazo yebisa batu ke en tout cas batu tout. Ba bi gote bile le merci d'abord. Ninga boya menga nde opesa na parole. Tous les warriors, tous les bateaux, tout balinga fali pour pas handicap la merveille. Oh nios tout asomba qui billet na ya Stade de Martyr. Pour boire quand on a garder yango jusqu'à nouvel ordre. Donc toyoka oyo aigle et moko ba la biso après voilà toyebi auto sala nango po biso ba warrior tozalaka toujours motivé solide depuis na Barcelone mobwe baloba ke fala bo mara soki 5 personnes 10 personnes na Stade de Martyr mais tout le monde a ta famille monte na TV ba leki bazolela le lobby so moto zo mona ba famille leki na TV bon siko yango mozo mona ke on nyonso za fallait za toujours combattre et puis pourquoi ça va combattre pourquoi boka libanga na mango etela yango nazo pesa sous conseil na ba musiciens nyonso tu ya République démocratique du Congo botika soni bozo ba enveloppe na bino bo cotiser ata 1 euro bo pia fali dim pas on sa musique na poto va ça dim azong sa musique na poto et puis de deux nazo yebisa batu nyos tout likolo ya landaka tala mundele wana Belgique asiliki ya ING Arena aba yebine bangote yebine bangote moyo beta ezate et puis ça to yeli susu biso yo to na Kinshasa depuis to na Kinshasa ti lelo toyoki ata solo te place bozo beta mais bozo zelaka biso to chadat po bino bolanda c'est que mamzo ka lobby ya rolanda ça na artiste ba rolanda fali les artistes nyonso Congo te les artistes nyonso yaka moko ah yekaka bakanga mu utinga ba mwambala batu fali ngala bona balato banadi wa chemin akima na kofi kokima kwa que ça bon pas fallait tam so c'est le chemin bandi moko aba bona pe ekenda inaperçu ayebisa biso fali tanga ayebisa bato moni lelo pe na musique congolaise to tika ba blague batu ba olanda ngai si je mal parle je me bêtis hein non la tikito quoi sur la bien amiye ke biso uti parité papa Toti ba lufute ezate ko kesa moko le mesala la bango le bo oku ba leader na ba ono ba zwa ngote iglesia te ça zila ngango ba ko na mona pe fali pour bala ta ne cherté et pas pesara ta da pepe le comme ça que cher za ba miso moi ba miso ba miso na voilà ba miso ande comme ça que biso ba petit ya fali pour pa ngo moi mikolo yo ngai moko na sa charger na makambo tout na comme chef d'état-major le sous ya ba warion na comme maréchal ya ba warion tu sais pourquoi pour tous yo kana yeso ka congolais moko na komba yo azaraté tout no entre parenthèses pour batumsu to ko beta maso na bangote et puis chaque intervention na be mission na azo rappeler biso que yazalaki soda musée le roi des Kabila mutayaki ne bon il faut to vérifier siko musée le roi des Kabila po yano na Kinshasa azwaki yo wapi Uganda to Burundi to Rwanda et puis dede na bakisi boy maternelle na yo otangaka yango wapi place maternelle ya yo otangaka yango wapi primaire Zagote, s'il te plaît. Gocha la maïle. S'il te plaît. Oui, la photo, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, sur les sacs. Attends, si l'on en français, puis après, on a français, la photo, tu es où tu as un chic là-bas. Il y aura comment vous gocha bingana comprendre, mais Azongi sana. On l'a vu musée le grand Désiré Kabila. Hier, à combien de défense na nyos tout que yazaki soda musée le grand Désiré Kabila mutayaki na oui on a ça. Parce que yo kana kachi s'il te plaît. Parce que Mouzé Laurent désiré papa père son âme azoka batulibanda mboka yo bakutanaka no wapi mboka komone nani yo au monde siko étranger ba côté sur la mboka balata casquette na biso comme le congolais parce que eza pe solo après tanga maternelle na maternelle ya bisa biso et puis primaire na chanter les soleils éclairés oh vive les soleils mbango wapi ben moi ça sert à rien au nyoso bo luka ezala pas fali au mon mikolo na sansaka anglais na
lingala. Fallait agumba tous les musiciens congolais de bagumba à barre de 20. Mais Babi est un artiste mort congolais derrière. Il a comme il utilisé c'est quoi? Il utiliser nan. Oh le bio. Bon. Mon histoire déjà artiste mort soit disant yosa ko se prétendre que osa un bon français se prétendre. Osa ko se prétendre que osa artiste. Même ni l'homme soit comme ko tindika yo, yeba ka yibonde makolo. Artiste, il faut bima. Ola mugayo moko, on s'est créé. Donc de toutes les façons, tout ça m'a te pas fallu le lot azo gumba tous les musiciens congolais de bagumba bar de 20 ans en anglais babi is gumbel. Tous les musiciens congolais. Is gumbel. Azo gumba bango nyonso de bar de 20 et puis na République démocratique du Congo. Ezaka na ba FBO mi balé o saka succès na Congo, ezo pesa valeur en mboka. Félix Antoine Tshisekedi na fali pour ba F. Félix Antoine Tshisekedi président chef de l'État va sa valeur à Congo, drapeau à Congo, na mutu mso ado matieso drapeau mpanzi ya muziki, il fallait pour pas. C'est aussi lycée sous wana, il fallait que fallait soit fallait à la place qu'il fallait. Ya mo ba Michel Belé lelo bazo nyonga et puis ba Michel Belé ba komi ko bela. Azane maladie te mazo bela. O be loko ba te belé ba siliki. Pourquoi? Combien de musiciens congolais ba luka espace au René Zua. Espace au ba pesi René o. René Lokonda Luki Marambo nyonso ba se révolter. René Lokonda Luki na été fali azam artiste oyo arrivera loin. Ala ba vision na atali oh. Na René be toko sa elo mo bo epesim. Toko ya ka bo ete, toko ya ka ba rumba to ki mapena ana mongo. Ya moni lelo en tout cas félicitations René. Au commissaire musique ba mongo na valeur mo bo lelo comme tiri ya nazo yemba. On va faire bouquet et Simbate. 207 ve bouquet to katanza de suka na bacholi lo lilo. René ambition mais comme international. Ana ba mongo. Babi na otina ba Abidjan, babi na otina ba Cameroun. Talaka biso do uti tuna star américain biso do ala na France na Doha. Babi kuna na Qatar pe. Doha mutu na roba babi na 207. Musulman na roba babi na 207. Na tala Maman Brasil Bokomba, itala makambo. Fallait faut pas du cap la merveille pour nous aller. Ba tout ba mba biso na poto en tout cas merci na bino mingi boze belé pour na repesa ka mbote na pesi mbote. Maman bana po maman on a do boire la maman moko boye ba boire ka pamba pamba te. Faut voir maman avec. Yebe na ipo natala epo ada maman est millionnaire. Maman millionnaire boire ki na biso za kana ba millionnaire. Faut boire maman président. Faut boire na respect au lukango bena. Maman Chantal Lukao maman présidente biso boire maman. Okomi soit le lait moi et mère wana na habité. Voilà. La pesi mbote na maman méga star de la planète. Maman bana Maman linga fali mingi. Ndenge mwana n'est pas un méga star de la planète linga fali mingi. Maman nabiso Angel Fass, maman maître Gims. Voilà mère na mère moi noyo Gauthier Bilele maman en tout cas merci beaucoup. Na o sali pour na resuika na mutema le bienfait n'a jamais été perdu. Très bien. Pe na pesi mbote na Nixon Tekasala na bosanité ndoya mwana nga bientôt venir nga choisir ma tata. Ange Céleste. Na pesi ba vie musu na lina nga boire sur binoté pour bomo sangsa biso na ba sitoche na boire na nga binoté so ko bi ke na boire ka o lelo so mi yo kite ba ko za liste wana na pesi mbote na ve na nga Roger Mvunda il y a pas de concurrent il y a que des confrères na Paris na pesi Junior Gabana le bâton de Moïse na Paris wana puis mbote Beverly Kafuba na pesi Joël Coré professionnel ya na kin makabaro le kabatu msupe ba Joël Coré voilà mutu na yo Joël Coré na pesi mbote puis na bosanité na pesi ba venu tout na vandaki na Potombo na pesi ba venu tout na vandaki na Poto na vandaki na Courneuve Aubervilliers 6 impasse de Crève-Cœur na pesi mbote na pesi mbote na Drancy na 21 rue d'Amsterdam mais pas Nixon Tekasala na pesi mbote na pesi mbote na Blam Nil na Eugène Caron. Voilà ba veni na do tanga za ba ko ba veni na Kinshasa ba veni yo po tanga na veni moko et pour sani la souka na pesi mbote selon moi Frida Ntiri na Sergio et Marvelan Ntiri. On a mère. Chikicha. Merci beaucoup Gauthier Bilele. Je pense que Sinzo est leader américain. Tout fois on a biso pena, tout continuer pena très kitoko ya ko saranate po babilelo ya ko solo là. Eza.
ya kosolola eza soki babi te ezali voilà pona tout monde a fallu poupa oyo auti ko remettre single d'or na famille ya Luambo Makiadi lelo na bité seli oneni komona fali poupa a interpréter mais andimi ko tia auteur compositeur mukolo nzembo za makambo ezalaka te kisinzo et seli oneni lo to moni a remettre mwana ya Luambo Makiadi mérite wana o ba pesa ki pona nzembo ya papa nae. En tout cas, merci beaucoup. Quand on a présence au Fallait Moutia Malamu, mais c'est monté congolais. Eh, on s'en va. Eh, il est bien. La place, Papa Luambo, Azana Mandele, Repos éternel, Apimanakimi, Azana. Place, Papa Lutumba Bazaba, Beta Guitare, Wana, Bazar Osepela. En tout cas, disque d'or, bazoa te na musique, ce qu'on fallait jouer bamba yo pesa bango. Ok, on est à lobby. Bon, bazoa te na musique basala, mais ce que na nzembo wana oya. Il y avait l'homme de Fala Zaka Estri. Ils ont moi. Slogan moral lobara ba tutu bayoka. Alobara gabi fallait mbinyo so ba mba na bolingo baninga ba oyemba nini. Et puis ba tumususu ba weli simba mo retourna papa wemba po ba kitsa mutemo papa wemba. Yebisanga so na l'école bana, to na école mikolo mo papa wemba boyino ko lobabi ka chanter n'est pas crier. Yebeza ko ganga te. Chanter n'est pas crier. To yemba. Oroza no la belle voix. C'est un peu succès. Ah bon. Nzora, Namarambo Gotia Lobby, Okobaksa nini. Maman Gotia Lobby, oui. Nalanda Kango. Nalanda Kango. Batina Congo, Bakasaso Ganga Loka Bajani, Ganga Loka Bafere, Oganga Loka Tunyon, surtout au chanteur. Parce que comment ça sort au gang. Grâce à ta gangi. Papitex, ta papitex n'a pas. Ta fait papitex. T'as même la cosse n'a pas. T'as fait sans pas n'a pas. Ok, n'a pas malem. Hein? T'as fait ben de son n'a pas. Malem. Baba ça sort gang le gars Bajani. Grâce à ça gang le gars faire grâce à ta. On fait gagner. Mais biso to zaka fallait ça. Beta. Suba. Yango na batu balingaka. Yango moni ba concert na bango nyonso tu ba beta batu bagangaka inaperçu batu basepelate. Parce que bando c'est ka fali ki ba concert a fali le ka inaperçu na bité bando pe tu beta ba concert yango wana. Na bité américain. Est-ce que tu as un concert au Tikali? Mais il y a fallait Tigala. Bonjour. Mais il y a fallait Tigala. Au monde place à mon abaki. Simba. Au monde lelo biso. Tokangika buka ba concert. Simba ye. Lelo 207 et dimana concert. OK. Ba tu se faire na concert. Ba se ba challenge na concert. Parce que ba beta ba concert wapi yango. Ata challenge. Exactement. Wapata fête beta. Na ça rabino biso ba concert to beta parler la défense ba ko sabino awa. Et beta na ba boîte tu ya monde. Et beta na boîte ki tchaka. Et tu es la vidéo. Et que quand on a la vidéo maman et la sila lelo. Nie. Auto changer les zogede. Abi mbongo ya yi. Elengi ya yi. Ayoka desa setite. Abi abini. Okosi. Azobina. Desa set. Abi mbongo yanga. Musique ya bango. Elengi yanga. Nabina te. Batu nyoso de eboma. Même le président fallait Abi musique na yebi yango elelo kwa ndoko nanga to beta ngwana na matanga na so ba Lex ba betango ba shuma na bonda ba maduma ba komisa ngo international na so chérie azalaka te chérie akotsu ezalaka chérie te bo maduma mama sali non madrum moninga ya président Christian Mokwa abimi be Christian Mokwa abimi abimi président Mokwa FMI abimate moto baké Taboloka baké Christian Mokwa va président FMI bisa yo Rena Bimi Rena première fois ba fungoli ses comptes kota banka so pena tale bolo kartuana donc revenir ce ko ya banzembo na yebo ndo swango ka président fali ramta malamu ba mitema malamu oyo donc même ça yo na ndenge président René mo alobi
niveau président fallait à coacher qui pas mettre concert on a bien. À combien international? À combien international les Sili? Les Sili. Rénelo quoi que. Combien que imbala mo? Quand t'étais on nous avons dit matin moi on a. Et yango na ki. Yango na t'étais on nous avons dit matin Rénelo quoi que. International. International t'étais on nous allons dit matin aba na bango. Bangala bazar au CPLA. Fala c'est loma. Bien pour Bonde Kufaki. Bonde Kufaki. Bonde Kufaki. Babuma bombonda. Yo on sait président fallait même monde bakadi yo na ba o biso ba luba. Ya vie ba Yuda. Ba Yuda. Yuda ni Congo vient les Limba. Les Limba. Ça fallait soit les Limba. Soit Limba. Soit Limba. Soit payé. Bonde Kufi bonde Tombama. Les Tombama Kufa. Viens na ba Yuda. Les Limba. Ba Yuda du Congo. Ah beta bina balala. Balala. Ça fallait soit payé. Soit les Limba. Soit payé. Comme international. Ça saté. Soit les Limba. Bonala luba tokota wala ulele Zonga. Bonde Zonga. Bala kitoko. Azwa les Limba. Ba Yuda Kufa. Dans ça on va luba tena ba Congo. Yango même musique ba Konono Kufa. Il a fallu Konono. Tant au cours ba quelqu'un. Son musique en boka la bien. Tout le monde a Nigérien. Tout le monde a Sud-Afrique. Sa culture. Attention, il y a Tété la paix. Kema Fumbe. Luka Bango c'est la bomba featuring. Mbonde Zonga. Areza na mboko yo. Musique eza na mboko président fallait. Les Limba, surtout les Limba. So betine loko. Mo betine mutuashi. Eza suli wa. So betine nini? Mutuashi. Mo mutashawa bina ngoboy. Ya nani zo? Bartiste babosa na flocon. Flocon rekufa na mboka. Rumba. Tona flocon na biso. Tozong sa konono. Konono to mboka. Ya mo se fala santi. L'occasion que déjà Mongo Bangala, c'est que Balouba peut baroya. Bien les Limba, Baouda du Congo, Luka Preza Fala. International. Babomba descensité on ebomaka. Bosoka continuité. Ebomaka. Babi misia ya uli monsieur de Kodamboka, il y a problème na biso te babi ebomaka. Descensité. Voilà, merci à Megra Mangwana les banquiers sans oublier na oncle Chico Moucheni na PC Bambo te place à Rolanda biso Menzoura. Oncle Chico Moucheni. Oncle Mazana oncle Blaise c'est ma cerveau. Mentora, na ebiki vidéo mo ko circuler na réseaux sociaux na linga pena yo éclaircir biso po yo obanda na leader américain na ebité yo za muto yo fanda benana fali poupa bino obanda ba droit chemin botamboli par-ci par-là le vidéo to remone ko circuler na réseaux sociaux o madame Mora Bimi une femme Bimi alabongo na Benin azo déclarer que abota na fali poupa 3 bana moko akufa mi balé batikala na ebité so aussi peut-être en la ba photo bana ce qui peut ressembler à ces ali na fali na ebité ngatalaki zo tolete ngatale bana nani bana vie hôtel ngaro kité janvier tala kunzwa nani nani ngana mupila ngane natalaki yanzo ngana talaki moko na pinda roki kakati bana vie via tambolbe trop en Afrique via bena carrière nemi en Afrique bana 23 ans oyebi 23 ans. Banana ba mikolo bongo ba mikola preza fali. Bana mikolo bongo mikola preza fali. Ota bilongiana te. Suda mwindu ana. Mukola preza fali. O ana musu mukolo. Na motelo nga monika ya roki. Nga moni ya roki. Ya jardin te. Na mona tati. Ata très chate ça. Nga monika mbunzu ya roki. Vedamien. Vedamien aziwa soki baziwa. Aluka nzoka. Ayeki ana ndako. Afia na so ba rumbu. Ayelenga ba photo o camarade moko boye. Ayeki azana chwa pa kasa ifi ayeki pa na nga. Ala nga Vedamien la pekisa jo makamo na bi kokota na bazie ote. Ote ba dibale kana réseaux sociaux. Fala tika bana te. Wana mikolo kutu ya fala tu ta photo zo sa o mikolo fali. Mikolo fali. Zoka lobana habité te tabi ote. Nasi kina yote. Tozala awa kakao. Awa. Doso bana okala. Avana ke photo ayawa. Ona mona fali, bana ngabale kana. Ba onye se komaka ko mona fali. Na bide pa fali. Ba tunye se komaka na mona fali. Ba tunye se komaka na mona fali. Yo so ka même présence so fali. Bese ngane. Kongo pa ma ba vrai série baza. Aza na ban.
Non, ana Congo non na yoka. Hein? Oyebi ne ba mise ba bota ba mise tout ba bota danser. Bana ba papa so ba kufa. Kilelo. Luambo. Vite choro. Abota pe pas le tout pas bota. Au sentito qui tapait j'ai pas bota. Ve beaucoup pas bota. Qu'on faut le midi pas bota. Moi oui répéter. Oui répéter. Bana ba discipline. Pour présent bana ba discipline. Présent oui ana ba discipline na pataka dessus là. Présent so comme on a présent oui na Congo. T'es présent où est la discipline? Année mon présent Fali. Année ma présent Fali. La discipline venant où est la Fali? Ah? Ba faire ba boté belé. Oui, belé. Aboté belé. Oui. Maman. Ce zaki a faire une tonga tonzi. Eh, écoute. Ma, on se comprend. Présent Fali on est makam na yete. Bana on a tout bilo. Présent Damien Oyaki awa présent Damien. Na peki so otenga camarade nanga moko azaka kuna bamonaki camarade nanga ona banoko abana adene zate adene mais bon c'est un test adene ezate on va confirmer baluka vie wana lunga roki nani wana lunga roki bakeluka vie via tambolito en Afrique bon ba bi fali yo zotina ba pas vie yo zo mata fali asa wana so muni Marco si totali fali atazulu otali Jaden otali o biso mikolo so koli makasi Vicenzo wabeta basket ota basket otali pomuni ka mignon tala wana lunga vie ve Damien na ebisa kiyo wana bana wana bana vie na ebisa kiyo wana bana vie vie Damien na ebisa kiyo bi kopo eza na ba artiste congolais o ba bazolingaka ba déstabiliser Fali ba créer cabal morboy pour que et so pas Fali déranger pe carrière na e déranger pe carrière ata mukete Fali alelo pamba wa mama mikie yima lo bato yibi kala sona e o été aza nzambe ato be kala so prezo so été aza nzambe pamba yaza nzambe Veda metika makambo tika makambo njora bobi mesemso nanyo belinois Béninois. Si vous voulez Congo, bobi na ba congolais simbi allez boki tala na mama ko ngwana linga kete même ba ko aboy ni appelle la moya ye ba proposer qui peut pas parce que mama ko ngwana ngana uchi poto baba makaste akosa ba na poto bola ndakete autant aux années qui n'a ben akaksaje les choses botuna suka c'est que indela mama ko muto lokuta ngana uchi poto mbila poto police poto pour ko kangayo faut procéder au procédé c'est qui les cambo mama kongo le kuta o monsieur le choisati avec un succès j'ai le choix j'ai la zana azana otambola kitoko na mona j'ai la sa émission ya yebi ba procédure j'ai dit sonné ni ba kaniete mama kongo kosi ba tutro na not na poto mundele ya ko tigero na poto yezo tanga na mwana poto ta po mundele ya ko tigero po mundele ya ko tigero convocation ni ba tikaka azuayo ne mama konga za osa sur la vidéo le couteau mo konga kuta akosa batu akosa na so basuka na je j'ai la zana tambola po j'ai le seki okosa mama ta Cyprien zo la fenga bi bakangete akosa dani bango Cyprien asa na kena ndaku na sali vidéo belo kuta akosa ayelinga pe onjora place mako boye bazako finga muto zaki wana lokuta basa bakosa makonga kosa mabibi mais moi côté oya ba ya akoko ndei habite atafali yako bilonyo yo bango te wala bana vie donc tu vas pas confirmer que bana vie wala bana vie tala ba ya do biso ma dispan couleur botala bana wana bien bana vie maître Correa Masamba odile makwako ya neto dangola ya Jean-Jacques Panyabogara Chanel ya Roby Vwemba display en couleur maître Blaise Bekwa 5e dan Moura Frank Claude Maloba vieux poto Claude Maloba viens na jacuzzi na palais wana bana vieux Claude Maloba bana matata mwasi na boy yo tata mwasi boy matata mwasi bana falinga ye wana bana vieux je vais charger téléphone pour Rezali pour profiter pour charger téléphone Merci Gino so go charger téléphone au charger wana bana vieux bana vieux
Abana sauté. Voilà. Aden. Aden. Ezapete. Ezapete. C'est ça. Wana bana vie. Longaroki. La mona kiti on a l'obit. Tu l'as dit. Navana orchestre. Au moins ba tutu ba loba mama konga vana orchestre te. Ba tutu ba loba na bavana ba misel ko ngate. Na mona ba bojo ba musicien na mona kindumba ba musicien. Ah ya vana orchestre. Mais pas fallait ça te. Présa fali ayebi ko zo danseuse était chanteuse na so chemin na mona etali était bana mibali na bango baza bana ba danseuse na so bala copain na bango ba jemima bana ba copain na bango etali Présa fali pour baza basi o ngana mona na ba orchestre surtout na oui ba orchestre nyonso na leka na bi nyonso na leka sauf le roté bonga tonga zo lobao bazo bana ba tune babilanga ya sandali na bukalila soto voyager Maître. Allez, kaka basinya. Bachandeni. Bachandeni. Maître. Maître. Mamna zo ba pituro boko ba yi. Ba pituro na bango. Ba pituro boko na biso kito mona makambo. C'est le nzoro bebele. Pas Présa fali rien. Na peso ka exemple moko bimiselanga. Omaka na Kinshasa o. Bana bango ba misena tout. Bana danser na ki. Yebsa na kinyo so mona mutaleki abotela fa. Nanoté. Tu pas vérité. Artiste à Ranadi. C'est bien, ils souffrir. D'abord, qu'est-ce que tu as mais fais un message clé na bateau bazo considérer on est ya solo qui s'injora. On a bana vie. Vie Damien zio ba jeno wana. Tolingide. Bana vie. Oyaki na ndakwa. Vie Damien oyaki na ndakwa na numéro na. Mais motivation ya Damien on est nini? Est-ce que ça na azolinga sala on ka par amour asunga ndeko moi si wana ou soit azala bateau ba financer makambo. Biso na Congo cheto kende. Na bien bela ba voyage au Présa fallait voyager na Afrique. Soka zaki mutambozoba, mutabondumba. Na succès na bogar eronde ne Angola mwana ne na Afrique du Sud ne boye ne na Zimbabwe surtout na Côte d'Ivoire okata mwana lelo après 25 ans bana na bokilo bake bachotika bana na Benin na bilonga bisote bilonga vie atamoko pala tona eto Samuel awa animateur munene eto Samuel non comme pas na e o asali lo bakiri lo kata zo bakata o asali lo voilà mais tout comme on Samuel affaire Yuda Tega Yesu balobi liste ça long batu basili na noté affaire Yuda Tega Yesu na ebité nzora oza liste était Yuda Tega zonande ya ba Yuda ba traître ba traître au moni ngande zana Présa fali atala ranga na musika na pembe na zakanaye tia zongi sanga pembe na yebi et puis na mwana mwasi na moté ya mabete OK moté maman na sale mabete Présa fali bien ngombe bana ka chopa bien bien tia zananga ezali kaka auto kuta nango tepe mitima batute Présa fali pe arboya na epe batute très bien denga zana arboya arboya me machadra kakanga ina potote mignon me mayo na potote arboya te ausone ka bien nga sungi ba aido asungi batutu nga sungi batutu ba fadi tambu ausunga ne ka bino ah bon ozoko pangai na koteka mkomota ebi yango tina zonga wana batifa lokotiko bayebi ke Présa njora aoteka kane Présa fali mkomota pe na otikala pe kusala ngo mkomote mende yor wa musicien ndongo lobi oza mobali sana na orchestre na yo bo voisin pe na ba musicien na pe na totala ozo sala biso nyonso ko ba Présa fali nyonso ko ya finga manya na market tout ya sikizati ya zo kaka succès fali azo mataka po za ya nzambi nyonso ko ba elongola fali elo côté abeta na Marseille dega abeta na Lille dega abeta na Nantes dega abeta ka ba concert dega abeta Stade de France abeta Stade de France 2025 yo loko lobi ozami yo loko oza musicien oyembaka et puis elo na CPT alo ba ke Présa fali futa biso te vraiment je suis désolé biso batotika la kuti boya dérangeant boya sala kuna ke bako futa ah merci est-ce que ya s'engager
Oh, il y a ça qui va président fallait que ça biso bon. Yo ndimi pena vienne so Félix Tyson. Ya Willy. Ya Willy. Simen Solo. Madruma. Bazagalo. Ba Shumena Mbonda. Ba chef télé ba na basi ba na ana mwasi. Ana bana. Be Mani Macron. Ba mignon Drumé na so mignona. Francky mignon. Kapaya mignon, Drumera mignon. Ba chef Dino Liaki mikolo bongo. Tozana bango. Abeti 5 concerts. Na suka président fait son engagé. Yando que c'est panzana. Voilà, leader américain, je pense que tu es déjà vers la fin. On dit que tu as pesa biso bilenga hymne national, mais comment on a tout le monde na ba réseaux sociaux awa mwana na yo ayeko chao poudre anandonga. Et ça là on a comment émotion et puis que c'est bien comment on a keyo yambi ana. Na tata. Ana apesi bino so honneur na famille. Na tata. Ngana tata fona bosana. Si. O ile ka tuna bosana. Wana mwana nga ana. famille. Ça là ba tout bien. Ndana bana yaki samedi na vandi kaka dimanche kaka pou nani wana. Po te anandonga. Ngabe zeno bana camera fona fo camera esengo batu ba mona ke mwana nga ye muka yeko luka tata aluki aleki ba commune combien banda tia yawa aya ko tata o mone botika na Sonia ko ba kote makamba bata famille otakate ata to swani baka bana na yi ya makila munoko baka bana nga ona chulo ba so masha meme makila munoko masha mume bana nga yango na osenga prince luka tata mwana ngoza ko limo luka nga na fula batebele na tata wasi ba be luka tata ozonga n'importe kana fula batebele pourquoi pas yo na tombola batu prince luka tata na tata anasa yaki prince yaka anasa ye komituna nga ya makila munoko mbeli na yo mbeli na yo moko te sokisio zai kwa yembati mbeli na yo moko ate sokisio lobo kata soso lobo kata ngombe bana baika ana yona na makola tata ete ya bango ewa mwana yana na bato bakota abola tata la mwana te botaka ba commentaire ata to swana ke tala kibino botaka ko botika la soni mwana ye moko mtayi pasasi mukendi longa babengi mwana luki mamat tata na eti en tout cas merci na petit chef Chadrick Dakis Mbote chef na biso d'accord mingi pe ngapa na komba s'abonner na Kiss Njoro officiel chef Dakis chef ma fille Dakis bakota na Kiss Njoro officiel bawario pour moi mbalo molamba balimbondo na mosabo ana félicitations 78% na place grand frère na badiaza na mabele a sepeli merci na batutu merci na Willy Musheni Kodambuka yaya azana kina yaza abi opesa na cadeau merci na vie Théo Zambota ya Théo Zambota vraiment bien alia jamais dollar elala ya Théo Zambota vraiment sur la kito des prix de London vie des prix de London en tout cas banjo officiel pesawana vie des prix non et puis maître nani Blaise B quoi c'est que bana Lille tozoya président na Lille Kangisa Batu maître Loué tu Cédric Mandembo tozawana c'est là Manjolo Mbaloto ana Lille Mbaloto ana Lille le 22 novembre toi ana Lille le 22 novembre fallu Marseille fallu Nantes fallu Marseille fallu Nantes ezalaki Goma Goma ezaka Goma ezali et baba va pesa da baba 17 août a fallu na Goma 17 na muta marketing fali merci de rappeler fali Goma na Bukavu tozawana batoto ya Goma tozawana nabike la Swahili balwa nini baba jambo mbote après toza oyana pe na Swahili mina kuya yango mina kuya tozako ya Goma avec une victime en force nabike président Fati la ville est calme la ville est tranquille la province pesa calme to pousse bona province voilà Drey Mabaya rotala ki sinzora c'est pela na musalo sala Drey Mabaya ya bongo na Belgique Drey Mabaya voilà eto akumba biso mais je pense que eto avant kumba biso janvier bafana pesa dia ba salutation plutôt kabwana Samuel eto akena biso na bilengi ya hymne national ouais na pesa ka fena nga Alain Tsamuna Mbote le guide place azana bosente ya Willy Mushedi Kodambuka yaya ya Théo Zambota wana ya biso na bosente héritier
Pouma les grands qui simbi agence ya sir sans oublier moko Dada Olong Dada Olong maman soucia toujours là ta propre tout ça toujours chic na bo sente batutu bolinganga ya ser nanga Clarisse Muyembi ya Kilenga Ntebe wana penda ya na bo sente mama Tina Fatouma Moni c'est avec Claude Maloba no ko sente poto na poto Claude Maloba ya yo ngo mututo ngo benganga plus 243 89 50 53 549 d'accord voilà Nadar Jonker na pesio bambo teto aussi sabinana eto ngalingi boka quelques personnes et pour kumba biso siko na hymne national ouais ming no vant sama sananga Fali Kapela na kata France wana na bosani dipete a mère na ngai big love mama de mama quoi na bosani TV na nga célèbre Loulou na bosani vete président Bawario na Katsangola na Alain Visor toujours FIFA de l'animation et donc il y a vraiment quoi. Voilà Kumba Bisso, moi je pense que Nadar Jonkera Rolanda Bisso JB Koumalou Taleve Prétolier. Merci aussi na maître Waza Rêve ya ba garçon tout ya Belgique. Merci na Hervé Mboko Gogan. Merci aussi na mon ami Megra Mangwana les banquiers. Merci aussi na Vemutwale. Vemutwale na pesi ba mota Rolanda Bisso pesiko. Merci na boss Placide Ebio business class na Brazzaville wana un grand merci na Dada Ulungu na Suisse sans oublier na Karine Bionsaka cosmétique bientôt na Kinshasa na pesi bato tout balinga biso mbote eto Kumba Bisso na hymne national et ça là vraiment bien toleka ouais donc il y a un système Bawario to lola ye aye bien le côté musala na ye kodiembe la Fali kakipa kankokolo kangaye sim donc wana elo wana ngozo ya do yango batu bando ozila na stade maxi pe ba osela ngo kaka o bako bina ngo donc kakipa kankokolo yango na vraiment donc soko kutani na voisin lokola zoto sate ala popo ala bay kata zoba kata Fali alokota kanase ya tomboli likolo alokota kanase atomboli likolo Fali so gazala ki américain so gazala ki gabonais so gazala ki ivoirien mbele na Congo toye batimane beta tolono congolais ozalaka na Fali na Congo donc congolais fa beta tolo pour la na Fali. Merci beaucoup Eto, un grand merci aussi na bateau tout bazaki tempo na Rolanda Bisso. Merci na assistance ya Shadrack Akangai Mignon mon ami et frères. Merci vraiment là tout balinga biso. Je pense que vous partagez, vous commentez, vous likez vidéo Morola Lelo Rosala Bisso vraiment bien. Merci à l'artiste Marius, l'artiste international na Pesio Bambote, mon frère. Merci aussi à Richard Tessa derrière la caméra. Puis aussi na fils Ndjous, une équipe Mobimba Afrique et la télévision. Je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Bye bye.